Ngana koya kolala epa na yo nakamwe décision motema ezwi na ntongo olambelaka ngai loso na pondu naboyi banzela pakasa na supu ya mosaka yebisa tekele alinga kotambola aluka eleko ya kotala yo atiko kimia mokolo mobimba lelo nakuta yo na ndako yo moko eka okoyebisanga vina yo mobimba okolobela ngai motindo bakolisi yo nakoya lokola mobali ayaka kotasa loboko ya mwasi mpo na makwela tokokende kobina zai kolangalanga tokobeta mbenda na kafe ya Frank Etienne soki nzoto eza makasi soki olembi te tokosukisa ambiance na restaurant Le Kalanga. Aujourd'hui, toujours dans congodialogue.com, Francine Ngembe, dans cette émission Dites-nous tout, Lobela Biso Nyon Soto Yokayo. Dans Dites-nous tout, nous avons été chercher loin, du côté de Liège. Les années Tangwana, les années Ninyoyo, Tangba Noir, les étudiants, il n'y en avait pas beaucoup. C'était vraiment à compter comme les cheveux blancs à compter sur ma tête. Vers les années 63, 64, 65, il y avait des jeunes étudiants, à cette époque ils étaient jeunes, ils étaient à Liège, ils étaient à Bruxelles, ils sont regroupés par amour de la musique. Ils ont fait un orchestre qu'on appelle Los Nikelos et aussi Yé National. Alors, quand on pense à Los Nikelos et Yé National, nous avons invité M. Tony Bokito, qui est un des musiciens de l'orchestre Los Nikelos. Il est venu. Bon vieux Tony Bokito. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va. Tiens la forme, hein? Bon, ça allait, tout doucement. Tout doucement. Accompagné de son pote de tous les temps, mon frère Mwamba. Oui, ça va. Ah, merci de m'avoir amené Tony Bokito. Toujours à votre service. Ok. Merci mon frère Mwamba de nous avoir amené Tony Bokito pour parler de la bonne musique. La très bonne musique alors. La très bonne musique. Ouais. Bien, vous allez être jeune à cette époque. Oui. 17, 18 ans. 19 ans, oui. Tout est aussi c'est l'humanité. Hein? Ah d'accord. Et on a tout à Liège, tout à l'université à Liège. Ok, d'accord. Donc vous avez compris, notre mission, Toroye, bonne musique, on a qu'à la Pesagi Gou. Jeunes Moussousso basés à Kinshasa, les jeunes Sanganape, la musique Neti Bango, comme le Zaiko Langalanga. C'est à partir de l'orchestre de Los Nikelos National, qui est Sangamipe, qui est tout Zaïna, Bango pe basangana po basala orchestre na Kinshasa à cause grâce à Los Nikelos et National. Alors vieux Tony Bokito azana nze momo ko na katwana avant to bana musique to que nous vanda to yokaye aipsa biso. Comment ça a été cette musique? Comment c'était cette époque-là? Comment a-t-il débuté? Ses amis, les Zizi Zanga, les Ato, les Max Mongali, et les Bernard Kandolo et j'en passe. On va tout connaître, tout savoir, mais toujours agrémenter de la musique. Écoutons Tony Bokito, accompagné de Gégé Mangaya et de Petit Poisson à la guitare, acoustiquement, une belle chanson, Maria Salve, Salve Maria. Maria Salve, Maria, définition beauté à monter mananga, Ikale longa ina fugola monte mananga.
Rosa Maria Salve. Ben, voilà, donc une très belle chanson, Maria Salve. Vieux Tony, Maria Salve, on dit Maria Salve, Salve Maria. Bon, normalement, Salve Maria, c'est latin, hein? Ouais. C'est latin. Bon, tant que c'est un latin, les gars qui m'ont annoncé Maria Salve. Donc, mon big ici. Mon big ici. Donc Salve, sauveur. Mon big ici. Sauveur en latin. Ah, ben dis donc ça veut dire que Maria Salve. Et la 40e chanson, ou la 40e composition. Ah, Oumeli, n'a habité à ce que c'est quand on composition, mais ça parmi ma chanson dans Galiboso. Parce que si je comprends bien, ce qui n'a pas histoire bien, aux amons à soda. Oui, papa n'a pas soda. Asaki soda, ngana botami na camp militaire, na 6 classe, ma classe na camp militaire. Bon, so il va soda va tambola. Ah, période va tambola. Tout ça qui na camp Léopold. C'est que quand Léopold est comme camp Kokolo. Ah, donc on a camp Kokolo. Ah, puis to tamboli to kena matali na carré Jaf, etc. Ah, donc aux amons à soldat. Banana camp Kokolo, parce que temps peut passer papa soldat. Alors, officier. Après, comme officier. Alors, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves en Europe, à l'âge de 18 ans, en attendant aussi la classe? Bon, biso. Mon soldat, maman à Liège. Natanga na tene Royal Kalina. Ah, bana Kalina. Bon. Tant que tu silisa, déjà tu sais ce qu'il y a noté. On a tenu de la Gombe. Bino bozo Joël aussi mes caméras. Kalina. A tenu de la Gombe. So boy ba. Tu bous. Ce qui n'a pas été petit biso à bourse. Donc tu dois pour aller au Nambukani. La belle époque il y a pas bourse. Ah, est-ce que ça a sous? Bah tu n'as yo olingo qui Nambukani nga président na mboka liboso na komaki États-Unis. Il y a les États-Unis parce que nous sommes na par revina bonga topic wana. Namona étudiant na université kuna ngabi na Kenya États-Unis. Et puis deuxième numéro 2 na comment na Harvard. Na comment France. Et puis bon na Belgique na Souka. Mais tant ba kombo bimi, lycée bimi. OK, donc ça veut dire que azo pour année ba période na ko 63 ans donc azo pour na place au Kenya donc yemo azo pour na place. 18 ans aux diplôme c'est azo pour na place au Kenya États-Unis. Bangi Belgique parce que Belgique vous occupez na bien ngote. Tant bisaki awa tuzaki na ba humanité ba fait humanité. Belge ba traitement moko ba salaki ba congolais ma bea ba belge ba sepela kite pana indépendance indépendance sisi na tene na 63 donc ya wana ngana banga bia na kina mboka na te parce que ba sepela kite ba tozaki indépendance soto ke kuna ba nonyo ko la biso tozaki sango awa kaka prépare ba to sa émission wa club wazaki wanga ta ba wanga bango tu ouais plastique ki yango si je me rappelle là na ebi période on a nani frère na mon père Zalaki on a appelé Léon biso wazaki na ba mina ba vient biso ba Bikoko François ba Gallo Michel ba bagala ba en Grenade ya ngana pona ngana ba kana kenanga États-Unis et France et liste bimi ba tinga na Belgique. Donc il y a la liste bimiko ya mbalo ba mega susuro aux usines classe au lingo kenemboka dina c'est pas tout ba liste on a ba journaux na journaux biso ya mbalo so ba mege ba tutu ba kenenga kuna na su ba tumusuzo ya ba 60 ans ba ko sana ba étudiant pour ba jouer en bourse. Alors donc vous vous retrouvez à Liège, boursier à Liège dans 18 ans. 19 ans. 19 ans. 18 ans 19 ans. La commune à Liège bon Tukutani ba mimingi. On a déjà on sait déjà à Moura musique déjà avant qu'il ne la linga musique banda kala na kanko kolona déjà zaki nazaki ba vient na biso ba seka orchestre moko nakataka bana basoda Scooby-Doo basoda ba seka orchestre bongo army jazz biso zaki ba petit à Scooby-Doo bana soda ah bon na to komandi ko composer banze moko ya pamba ba lokuta wana na pesa bango deux chansons na ngai na bi bayemba. Donc on est compositeur à cet âge-là. À 15 ans, 16 ans déjà, vous avez compositeur. Eh bien, dis donc. Alors, comme à Liège. Avec qui tant beaucoup à Liège? Qui était là? Bon, Nzeza Justin. Ah, Nzeza. Zato Kinzozi. Professeur Kinzozi. Toi, commercial, vous voyez bien.
comptabilité, au livre à comptabilité, professeur Kinzo. Il y a tout ce qui n'a tenu à cela qui est économique, tout ce qui est scientifique. Ah. Comme un ministre. Tant il y a, oui. il y a aligné à en France, à Grenoble. À Grenoble. Abino Botsali orchestre. Donc, orchestre, Kinoa Ming Basala Kiawa, Tobi, tout ça pour orchestre. Parce que tout ce qui va couler, c'est à Bruxelles. Basala Ka orchestre Mouga Afro Negro. Afro Negro. Babi Coco François. Donc il y a dans Bruxelles Afro Negro. Et puis Yéya Ego Salema. Yéya national à Bruxelles toujours. Et puis Los Nikelos principalement à Liège. À Liège, Los Nikelos, ça veut dire les pieds nickelés. Oui, parce que tu vois le combo trobi. Les pieds nickelés. Tout ça qui n'allait pas tout coûter ba fanfa kala là. Ba Candolo Bernard, ba comment vous savez. Ah, ça c'est la famille ça, les Candolo oui. Trobi, tu peux ça comme ni discussion bandi ko luka discussion cette discussion. Ba so abi Théo Kanika te bon. Les pieds nickelés, tu dis, les pieds nickelés, comment on a fait. C'est une bande dessinée des années 60. Il y a une bille, Los Niquelos. Les pieds nickelés, mais en espagnol. Les nickelés, los, tu traduis en espagnol, la façon d'abino. Tu as vu rythme ni tu Hollanda, au départ. Tu as vu rythme ni. Afro Negro, Azobeta, African Jazz, pire African Jazz. Bon, ok jazz, puis je travaille au bêta, rythme African jazz, mais tendance taboulé. Et vous étiez avec qui? Tout ça qui, comme soliste, le guitariste, Zaki Justin Zeza, soliste, Félicien malheureusement Satika Bisso, Yazaki bassiste, toi qui est accompagnateur, Nabiso Moko Makindo Mateso, Patiki Bisso Mikoloyo. Et puis, na chant, tout cela qui René Kassanda, Olga Kario, Zahimaki na Rochero, Nangai, puis qui deux chanteurs, chanteurs à Los Nikelos. Et puis, Fafakara la Zobeta Tam Tam, Zimba Kamil, Pakufa Beta, Zobeta Maracas, et puis voilà, l'orchestre qui est Brahim Degwa. Eh bien, dis donc, tu regardes une de tes chansons, tu regardes Princesse Yanono. Princesse Yanono. Non, on a su Razaki, moi c'est Kitoko. Oui, c'est moi c'est Kitoko, Balanaye, tout le temps convoité. Tout ça la reboni. Mais là, on a dit mon classe. Ah ouais, je suis dans la classe. On a 16-17 ans, tout ça la reboni. Princesse Yanono. Princesse Yanono. Ah, elle s'appelait Nono et c'était une princesse. Princesse, voilà. Ah d'accord, Princesse Yanono. Tony Bokito. Donc princesse Yanono, donc Nono ana azali princesse asia bala na ya wana zaki tango ba vieux bazali na ba 19 ans 20 ans donc Yazaki un peu plus jeune là donc elle lui a fait tourner la tête hein na Liège. Alors sortie officielle Nabino et c'est pas ça qui quand ah voilà wana ko bosanate ah oui c'est na 65 na congé il y a carnaval. Tu peux être dans une maison africaine à Liège. Ah, il y a une maison africaine à Liège. Parce que les gens qui maison africaine, il y a Bruxelles, Liège, un peu partout. Juste tu peux être dans une maison africaine, il y a. Le fameux jour, la fameuse sortie. Oui. Ah bon? On a président de l'orchestre, c'est là qui Ngolé Gilles.
Nani? Ngolé Jules. Ngolé Jules, président. Aza vivant encore? Azali, comment il peut déjà RVM. Donc ça peut déjà RVM. Et puis, comment il peut ministre, il y a finance l'air moko. Eh bien, dis donc, peut-être, hein, mais toujours l'école. C'est pas parce qu'on fait de la musique, mais Hermon Rosanan jeune, il faut toujours qu'on tanga. Ça fait comme ça. Alors, et là, on m'aurait marqué, parce que vous avez idole, il y a Taboulay. Bien sûr. Rochero. Rochero, na bani wana apasaki na poto, bukutanaki. To kutanaki toujours kutanami. Bon, le temps wana voyage bizarre pour ça mingi mais sogaye, ngana ebaki grâce ya Vienne nga biko François qui soliste ya Front Negro. Ah. Ye mutara projet so mingi puis na bossa détail moko. Tana zaki na tenere de Kalina, kasi zaki na troisième scientifique. Rochero azo sala na secrétariat na Kalina, na tenere de Kalina. Ah, na école. Hein? Nathané? Oui, il est secrétaire. Ah, secrétaire à l'école. À Athénée de la Gombe. Royal de Kalina. C'est un Athénée de la Gombe, non? Bon, après, on a comment Gombe? Athénée de la Gombe, donc. Rochero Azaki secrétaire. À la secrétariat. Alors, à Benguisipe, Nico Kassanda, il y a qui le bon, ce que cela dit qu'on va surveiller, ça faisait Zali. Non, à l'époque, c'était des cadres. Donc, on surveillait les étudiants, tout ça. On a vu Nico. Bien Nico. Nakati Athénée de la Gombe. Alors, Rochero, mon sous na Athénée, voilà. Gana zuri ngamtona pe mingi. Mon sous tulinga lubi. Na tuni ngabi. Ah. Tiko to sa date ni le kwa lelo. Atalinga. Oui, asa kama tumoko alingi ba black throw Abi Yo vraiment c'est la classe sur tout scientifique date tena banini bo tout ça. C'est quoi ça? Alors mon gars pesa kana mon gars silika ya mabena bi. Abi mutamona ngalokana. Na bossa il kamona te. Ah d'accord. Et puis to mesra pesa mingi le wati. Mais mutuana pona ngai ngasa pesa African jazz mutuwa benga African jazz ngai makila. Le cœur de son African jazz. Mon cœur, mon jambe, mon poids. Et puis na OK jazz muturanga Longomba Victor. Parce que na soka imiter na soka ngai ko ndega yimba ka sentimental. Biloko wananga pela zali wana. Vicky Longomba. Mais tango Rochero aye a bandi musique a bien na style moko et tout inga pesa na motema ngalobi voilà elonga na linga ngoyo parce que na kanisi lokola wendo na kanisi non mwana wana saki biloko azo ye manzembo kazo solo makambo azo solo na yoro. Alors donc aye na poto na bane wana et je crois que aya mbala moso ayaki au participer pe na enregistrement. Oui, na seki enregistrement moko abinga parce que voyage qui yena ye Dino Vango Givano pardon ayena Givano ayena Fogus ayena Mwena hein bazalaki bango 4 wana Rochero Givano Fogus na Mwena bayaki bon 4 alors abenga aluki mutako alinga accompagner abenga biso na accompagner na banzemo na enregistrement ya to saki ne ba enregistrement banzemo ko ba Marie Géa oyembango na ye na maison Karina na humanité mais banzemo susi ye ayemba yemo parce que la singanzemo mingi na ngoga moke hein na kwa ko tenir wote banzemo susi ayemba ki ba ana mokoyi wana yemo asala kiango. Ah d'accord. Donc on participe pas vers ces années. Yemba Marie Géa. Yemba na maison Karina na yemba na humanité. Ah d'accord. Et puis à une certaine époque au Longwe Liège, l'Est Nicolas, au Yoko Tabaye national, naba. Oui, il est rappelé ça n'a rectifié le comment. Yeye tango bandi, biso tout ça qui na katiwana. Quand ça formation tembe biso ba chaîne kinois, to yokana ki to sali yeye. Voilà lorsque les séminanté. Tant on décide ça lorsque na Liège, Gabino, na Kenanga lorsque que ça bana Liège, parce que on va na Liège. Mais na yeye na sala na yema na yemi pe na sala temo na ngai. Na ba Max Mongali. Moi Max Mongali qui principal chanteur, le surdué de la musique. Donc yé azaki principal chanteur ya yé national. Na yema na benze mo na sala nzemo na comme ngo Aldores ya donné. Ayi national. Na Front Negro pe na sali banzemo mingi na yema bongo banzemo mingi. Tango na kereke sukuna. Parce que na tambola ki ya. Na tambola ki.
azalaki kotanga koyekola koyemba tout ça donc atambola donc principal itinéraire nanga donc ndambandi Los Sikelos na fondateur ya Los Sikelos na fondation ya Los Sikelos après na yimbaki na yeye et puis tango makamuko mike boye Los Sikelos bakendaka voyage moko na toliko kina voyage moko na Allemagne kobeta na Allemagne ngana akiriki te parce que naziki na ngana ba session moko sala boye bango babina ngana akiriki te po na princesse Nonoana. Nicolas Mwasi. Ngana bibo. Banda lelo te makambo. Kande saringa bina. Atikina ngai. Ake ba front ngo ba benga bina nga yaga no ba to moderniser rythme parce que beta bango so beta ba Afrika njaja kala bani to ba to soko kangote. Yana keregi na front ngo na yemba ki ele jolie Mwasi na yo princesse Nono et tumbu ya bolingo banzembo bebele. Alors, en tout cas, donc pour vous dire que... Na Elilia Bomengo, comment vous m'entendez yebié? Elilia Bomengo, donc pour vous dire que à cette époque-là, c'était des étudiants, mais ils faisaient la musique tout en talaga ba misus ba kuma ba ministre, donc ça dit que c'était pas la blague à l'époque, donc c'est pas donc les études c'était la chose la plus importante. Vous savez Nzemoko, quand on parle des études, nako yekola nako kanisa lozo yekola mozo kanisa nako kanisa yoka titre viens en titre nako yekola nako kanisa to nazo tanga menzoka elili ya Mwasi ezo ya kaka oh là là basi angonde basala batu makambo mutazo yekola nazo kanisa zusu lokola yo moko pese lo meti nako yekola nako kanisa. Sentiment paix à l'amour dans la sengi. Oh la masi, ozali kopela pesa lokola kona. Na kobanga na pusa na pembeni na yo ya kola koyemba yo. Nayokaki, nazali na banda filo eske ya solo. Kosala boete sonyanga na yo. Nako yekola nako kanisa makamango ozano étudiant ozotanga tone biso ozosala mais mutu moko boazo tungisa mutu na yo na butu olala te Mwasi ba vieux basala banzembo ils étaient jeunes les étudiants mais bolingo tini bango basala au moins 150 chansons bolingo kaka nako yekola nako kanisa. Alors, au Zongi Susu, Los Nicolas na Liège, ayo okuta su banani sikoyo okuta banani. Bon, ça dit on a le yo kina lungoki na Los Nicolas. Na kena Afro Negro. Afro Negro. Et puis na Betty na monito na Betty na Afro Negro ici. Los Nicolas. Ah, tant longue na Los Nicolas pardon. Tant longue na Los Nicolas. Et ça n'est pas un petit manga parce que qu'est-ce que c'est là qui a qui trouver garçon qu'on trouver Zizi quand elle petit n'a qu'on trouver Ngabi les Zizi Zanga yaka kena Los Sikelos parce que ngana tikina ko yaba bébé Zanga ya goyemba no biabi to dina ko yaba Angel Zanga bina ko ka vraiment goyemba na ko goyemba Los Sikelos ngabi o ko kendo ko goyemba bien parce que ngana ndeto so temba no na balabala butemba ngana zera na moni vraiment un chanteur alors Zizi akena à côté de Los Sikelos a remplacé Ngai. A remplacé Los Sikelos. On dit qu'il y a place na opo à Chapin. Et puis là on a Zato de Grenoble yé. Ah, professeur Kinzon. Qui professeur Kinzon yé et puis garçon sous Kelly tout ça qui na yena Mobiala Azaki na confondre Mobiala te oya Kelly ko fa comme
keli mubwala ye mubwala aye baone ba composer ki attaque chant ya Los Keloso na sali bolingo téléphone bosala ba bolingo ba téléphone ba pilipili asali ba bolingo te pilipili wana tangu ngana lisula pe nazonga asali bolingo téléphone na ba le ya lili pe nanu te asali bolingo téléphone zato asali kinzo asali révélation mais yé mutaye ko lembisaka mo rythme ya Los Keloso mo parce que basako beta mbangu babeta balingala na su Afrika ja kala mbangu sisa ye ko lembisaka mo rythme ba bani bolingo téléphone na banini wana na ba Nathalie ne boyi binse mangote wana lera zizia so ngina Los Keloso wana puis ba cartonné gape na soutenir Afro Negro ba Max Mungali pe yé national ezako popé donc Belgique ezaki chaud ba Congolais bazo chauffer ça c'était les années 65 66 67 donc ba Max Mungali kuna ba yé national Afro Negro côté kuna bino zongi na Los Keloso kutana bazato ba professeur Kinzonzi na Los Keloso na pika mbala moko na bisi ba to pesi kombo éminence na pesi ba nzembo za pesi ba nzembo na comment on bani oui na pesi to pesi kombo éminence na pesi ba nzembo na ko yekola na ko kanisa na Gina na Salve Maria bani wanyoso wana alors siko donc toyoka nzembo na donc okuta ba Zizi Zanga ndeko ya Louise Zanga. Son Excellence la consul na Liège. Elle qui a souké, Raymond souké la zaki a na la voix du Zaïre. Na la voix souké vraiment. Tout ça va famille Zanga. Toka vieux Tony Bokito, Tony Di accompagné de GG Mangaya. On va tout zaï na GG Mangaya. Petit avec petit poisson. Toyoka bolingo à téléphone de Zizi Zanga. Ah, ces années-là. Téléphone de Zizi Zanga, chanté par Zizi Zanga, Azado, le professeur Kinzonzi et Tony Di. En fait, Tony Di, Tony Bokito, Tony Di, voilà c'est quoi? Tony Di. Tant que le musique. Ah, mais tout ça, ça n'a moi. Comment il est? Le papa ou madame, Presley. Gabi, Gaba so bien Anthony. Comme Richard Anthony. Anthony, prénom Antoine. Ah, d'accord. Anthony, quand moi, l'organisation na zongi susuma kama basi. Mwana mwanzo encore azongi susuma basi. Abi banda lelo na li kombo noko su kombo ya mwana mwasi mbabina. Anthony te kombo azali peke pa. Po basi musuna sira za bengo Anthony. Albe lingite na bengo Tony. Anthony oui, les Antoine. Bon, ce sont des Tony. Si on a Tony ba Tony belé ba Tony Curtis. Au fait le minde comme des Tony. Bota magele wana azaki mwana mukena sikoyo na zulinga acteur mo américain Judy wa benge Judy D avec deux ngana bi Tony D yona zo kombo na tia Tony D Tony D alors Tony D vers les années 70 au Zongi Kinshasa on a avec un gros bagage au salaki quoi babylone économique à Liège au Zongi vers les années 70 à Kinshasa pour travailler mais entre-temps ok sous au orchestre si je n'abuse c'est ça solo tango na kena Kinshasa les années Nino yo aminanga de fin Jacques Lutumba to utiko kala mingite Kofi Migoleki a trouvé un lobby Antoine tout ça l'orchestre na lingwala
Ngabi Logona, c'était déjà boulot na ONRD, dans un premier pampa manali. ONRD, c'est quoi ça? Office national de recherche et développement. Ah, d'accord. Ngabi na lingi ya kamonati. Bondelinga ti nandimi. Na lingwala wana na souvent des passeurs na ngana lingwala. Wana papa nga sanga na camp militaire na quartier officier. Habito ça orchestre, c'est l'orchestre to former pesina biso comme na orchestre ngo Tabou National. Tabou National. Alors le fameux Tabou National. Zagi na ba chanteur na zako cadre bongo zagi Espérance zenga ka. Oh, Espérance na Chakara. Joe Mabuse na biso ya Tabou National. Ah oui, Joe Mabuse. To zagi na Eugène Lutula. To ki na ba chanteur oui, bana Yesus. Jojo comme côté après. Bongo to ba yaki na Tabou National mais côté après. Il paraît même Bimi. Bimi on balait. Alors, guitare ezalaki popoli Benico à l'époque. Azaki sollicité. Balibosa simbi guitare a tremi pesana liboso ya bato. Ezaki na Tabou National. Donc na sollicité biso moko Bosquin, ayeba mingi te Makabi Flavien, yesu bassiste na biso. Tabou National. Paki Lutula, ba musicien nga bangwana na Tabou National. Alors, Sikoyo, Bimi, Ngaza Mouta. Bon, mais il est Pablo Gazalai, non? Et le Pablo, Azaki dans le pan psoté. Sikoyo, comme Nga, dans la salle orchestre, et na salle orchestre, Ngaza Mouta Zaiko, hein? Ah, tant que à table, bandé, on dit, bateau, et bien, Saranga Mouta Zaiko, parce que, Bisson, to Botissi, Zaiko, André Bimi, Koutna Zagazo Beta Drum. Avec ta drum. Abinanga. Yaya nga na lingi vraiment na comme chanteur na comme chanteur on a bazaba fanatique na bino nga lobi on a bazaba fanatique na bino mona groupe Zaiko pesa yo comme chanteur vraiment comme chanteur na bateau yo bazali ba Josar ba to ba nani ba na tout ça te na ko trouver DV Mwanda fondateur na bango fondateur azaki mina ngato ni kolonyoso parce que bango soka ba fanatique alors sneakers na trouver ngabi na lingi na zo André aya na Tabou National abana ko yeba na former le kola chanteur ya beta ngabi no tika puisque kuna tala ba kale za orchestre na mo eta ko yemba kuna ba monstre baza ko mingi na Zaiko. Ah oui, Wemba, Nyoka Longo, Evoloko, Gina, Mavuela, et lui, il n'avait pas de place. Nabiyaka, na tikelanga yabi bon, ça va. Kamati André na Tabou National. Parce que n'est posé comme chanteur. Donc à se former na Tabou National à Bandiko Yemba ti. Tant on a moni vraiment a commis Sengabi DV mon a commis chanteur. Bukam azonga na orchestre. André azonga na pemba la moko. Il azonga na style na bino. Amona linga mi style na bino banzemo ba samba lina ba style moko ya parce que pas là qui besoin mona Max Mungali. Ya Max Mungali. Biso tout aider mais c'est mona Max Mungali. Donc a épé na rythme il y a lenteur, il y a rumba et tout. Azongi mais siko chanteur na Zaiko. Abosani loko beta biloko Abosani. Abosani. Ah d'accord, c'est bien. Alors, si on a salué Tabou National, na juba proba nuit na boulot. Naki na directeur moko boye alinga ki peza yes agi makamusu contre ngai. Ngai makamo ya musala peza. Encore yo mona poto et puis afuninga les filles derrière donc afuninga et pas ya PDG mais PDG peler wana ari papa na ngai il yo donc moto peza asa papa na ngai. Parce que Georges Léo ba oya nani obsoza avocat na bosani petit massa ba massa wana ba kimba bana kimba na tango baso terna weekend baso ya pananga na Liège. Alors sikoyo batininga na mbandaka balobi balongolo parce que ozo yembaka ozo donc mokolo moko tokena studio ça c'est en 74 na studio oui tokena studio pesa ba programme biso parce que le wanaki so orchestre pesa bo mettre bien ba programmer bino na studio tokena studio ngana complet Tabou National complet ba talinga boabi moto aso mettre musique ndigeni il y a la chercheur na ONRD donc assistant de recherche ONRD pour mettre musique qui wana samala mutesi bona boy ba iba longa musala batininga na mbandaka. Allez. Basili mana punition 2 ans. Entre temps otikai Tabou National. Nanani. Tabou National sikoyo la bengi susu zizi zanga na biyaka zizi
kamate sika zizi atikali wana simi pour orchestre allez yoke nambanaka ah évidemment ça fait encore tout un donc toute une péripétie si c'est les gars qui tout ça comme ça et puis na tabou national moni après wana tabou national tout qui va chanter minene ba Jojo Ikomo ba nani jina wa jina pesa ki akote na tabou national bango soana bakote na tabou national to ki comme orchestre mo makasi mais obelo que umele makasi umele gate et kokufa après na regeta ki mingi vraiment dommage tika logo renforcer biso la fameuse chanson na kopé ça comme éminence entre parenthèses nani jina wa jina ay petit na quartier de Prince de Liège wana ngamu ndo kumba kepena kere mema kina na Zaiko ah ben dis donc on en apprend des choses donc Nzembo la fameuse chanson Nzembo éminence à titre ezalaka to pesier combo éminence ah donc chéri nayo à l'époque bozolinga bobota mwana bopesa ye combo éminence bopesa ye pe combo éminence non soki bato so lani Nzembo na bien albaka na lotaki bola to balani na lotaki bola to balani donc ça on des idées des pensées des envies na lotaki to bola na bina mona to botaki mwana ah na lotaki ke to boti mwana pesa comme éminence na lotaki to balani et puis après na mariage to boti mwana to pesa comme éminence. Ben voilà, écoutons cette chanson. C'était des envies, tout simplement, qui ne se sont pas réalisées. Ah, donc, tu en avais des conquêtes. Mais c'était bon. Tout ça, tout à la mot. Tout pessier comme éminence. La fameuse chanson. Ben, ça c'était la fameuse chanson Éminence. Qui ne la connaît pas cette chanson? Il y a Éminence, Pili Pili, Zizi. Il y a Zizi Zanga. Ça la version un peu Pili Pili là. Ekosuanga lokola Pili Pili, lui sanyongo na ye auta bomwana, kanda pamba gayoyo nazikisa. Natango soya kulila. Donc vraiment, ce sont des chansons qui sont Arthur, les Viviane, Bayana Florence, les Pinzi, c'était à l'époque, ces fameuses années-là, on a bossé, bon, on était tout petit, mais vers ces années-là. Tant que tu Michel-Ange. Ah, oui. Tu as déjà à l'époque une maison, Michel-Ange, vers ces années 60 là, via Zorkende, chez les Pinzi. Alors, il y a surtout il y a toujours dans un monde amoké, toujours Yuna. Yuna lelo talinga ipamba otikinga na pasi ezali kosuwa ngai. Oalbaka na leli mama na koki tokutana na leka yo na nzela na bwaka misepai o feli tika kolela nazali mama nzokwa kolembe mino na yete eloko na koluka na mikebisa na bokola yo jamais via ndumba mokili mozali kotambola bakomata lelo lobi bakokita
nakoluka feli akola silisa kelasi nzokwa kobosana moto azokisi ete. Ah, ça c'était super. La voix hier. Yuna, on a Yuna. Yuna, oh, j'adorais cette chanson. Ah, ça m'est resté une belle chanson. Donc ça dit que moi c'est donc olingi moi si ya mwana muke otike na zemi okimiye sikoye azoboko la mwana na kibomwana na boko la mwana alobia otika yete nzoko donc c'est une chance, une histoire d'amour, toujours cette histoire d'amour. Alors après je te au commission sur ça na Sozacom. Na Sozacom. Alors c'est à ces années-là. Comment on a Sozacom, on a Kinshasa et puis on a Bruxelles. Oui, c'est cadre de Sozacom. On a celle de Sozacom 25 ans. Et voilà, bon, on a dosé la musique parce que kuna tant que Mbappé s'agite mais la sobe tanga ba concert na kenda zayi ko ba sobe tanga beti na kebo na ina beti na ngai mais et puis on peut ça ba nzembo. Bon on en parle. Collaborer mingi na ba leki na ngawana. Ah d'accord. Alors comme nos cadres na Sozacom même na Bruxelles là tant Sozacom mais ça na bureau na Bruxelles. Avec invitation 2 fois wa. Et 2 fois et puis na 1999 presque en 2000 bon na ba restructurer puisque puis na vie la première insuffisance rénale yatikali pe libelawa na comment retraité na comment retraité kakana. Mais entre temps aujourd'hui on a toujours musique je crois pas na yo musuba ba continuer qui ba comment ba mutu comme zato ministre Nginzonzi Max Mongali na perdre ye Max Mongali nzemo bozai oyazai oyemba mosala ya bolingo. Ah mosala ya bolingo étape penze bona ye étape oyazai ko nzemo Max Mongali balobi yanga na yo eleki banganga étape ngo étape ya Max Mongali na mosala ya bolingo Togana Moussala Bolingo, de Max Mongali, chanté par Tony Bokito, accompagné par GG Mangaya. Nous souhaitons beaucoup de réconfort GG Mangaya aux Anagata Kinshasa. Et accompagné à la guitare avec Petit Poisson, Toyoka, Moussala Ya Bolingo. Ah, Bolingo Zara Moussala, de Max Mongali. Merci à toi GG Mangaya, au Tchagi Animation, Mingi Makasi Mkoloana et à Petit Poisson. Alors, Sikoyo, vous êtes toujours actif. Bien sûr. Toujours actif. Mais, mon inzemo neti mosala bolingozagi ya Max Mongali, baninga na yo ba comment ba tu nene bakenda Zato, professeur Kinzonzi pe à côté pe rythme moi yaki nango na Grenoble na France ayo kota Neus Nicolas neti nzemo ya révélation. Révélation. Ça c'est une révélation. Révélation, bolingo ya Nzambe. Ah oui. Mais j'ai oyebi nyonso ndenge ngai nalingi yo miniti ekoleka te posa se namona yo ata elili ya pamba. Ah, ça c'est du professeur Kinzonzi.
Révélation, bolingo ya Nzambe. Congo na kati et tout. Alors, donc Avec comme le cola Lundanzi. Lundanzi. Oui, Lundanzi. Non. On a basé à 4 subita comme le comme taliboma boya on a vu tellement ko kansa mo seleki ça que sur le côté comme le cola Lundanzi. Eh makaba bolingo banda kala. Lundanzi. Yo suzu nanze musuzu na ngo Mirna. Ah. Mirna ja kuneni. Mirna na koloba na yo nalembi nanga koyoka pasi na motema. Mirna soki okoyoka ngai nasengi na yo na ovanda nanga pembeni. Tobalani nano te kasi tokolengele. Ozali kaka fiancé na miso ya baboti esengo Mirna. Likambo ya koswana pasi na motema nakolela tango nyonso soki nakoyoka oboyinga na maloba. Eh ben dis donc, ça veut dire la voix est zana. Donc ça veut dire oui quelqu'un soba no yemanze mobo oyembi. Donc balamoro et puis la voix soba to benza ba yoka banze mona, c'est toujours la même voix. Neti Léa Lili. Bon, ya Isidore. Ya Zizi Isidore. Léa Lili osambela kanga lokola to bandi boy. Nalingi te ovanda nanga mwatango na boy sanze nalembi ama. Bafutaka boni pona koumela Lili na lukambongo na wela mbango kofuta ngai na yo Lili tolengela venir di. Nalingi na kima lifelo mwa moke na lekambango na paradis na pema na bongoli motema na luka oyanga bolingo maramu po mindondo esila. Ah, c'est bien. Donc ça veut dire que voix a toujours. On peut continuer quand même la musique. Oui, il y a tika kotika te. Donc ma composition les colonies zoga mingi. On s'arrête quel album dernièrement. Théorème de Pythagore. Wana zaka pala comme défoulé na ziba kitiki batumi babinanga tika nzelo yo zonga ka nzela no kala bona boy ngabi bo comprendre na ngaka me défoulé na sel na ngaka me défoulé. Alors quel conseil vous peut ça na mission mikolo yo ba jeune ba zo yo na musique en nene par rapport à bino. Na linga ko jelo wa tibu so ko juger mais ce que na jeté parce que ba savant ba komi mingi na musique ba savant ba komi mingi bango ba yebi balingo ka susu pas conseil à battre. Alors tina ko jubateo na musique na somo ngo boyete. Ah bon. Tika basala bango muri basala musicien basala ni bango. Bon soki oya zana posa ko conseil ko pesa ba conseil. Ah donc ça va encore ndengwana. Ça va. Donc vous êtes toujours actif et tout. Dernièrement ko toyoka kio na ochaki 2 chansons je crois dans l'album il y a Zaiko dernier album il y a Zaiko ouais bah celle qui rencontre wana. Oui album Asuga comment titre non. Rencontre on a dernier album il y a Zaiko rencontre on a 2 chansons Juventus on a signé té bon ils appellent la carte mais on a signé ça. Oui signé. Ah donc neti Juventus. Juventus oui ngam na sala kiango. Juventus voilà c'était écrit à la hâte. Juventus amanda monanga adolescence to bandi kolingana tozana no bana mike nakanisi kalina pembeni ya fleuve Congo yo na lycée Sacré-Cœur nga élève na tene. Ah donc ils ont ya album wana et aussi la chanson de Nava de Mingi Eka Loïsa. Ah yembe la biso atoa Eka alors donc chers amis c'était Tony Bokito dit et on l'a reçu dans cette émission. Dites-nous tout, dis-moi tout. Et à Ibisi Bissonioso, on a un peu parlé avec lui pour connaître ses parcours et ses chansons. Alors, Yembela Bisso, Eka pour Badwaye Baké, album Wana, Nzembwana Eka, Ozana Kati, album Yazaiko. Il y a des compositeurs et on se sépare là. Très prochainement, gardez contact avec nous dans cette émission. Dites-nous tout. Eka na koya kola le panayo, na kamwe décision mote mezwi na tongo. Olambelaka ngai loso na pondu na boyi banzela pakasa na supu ya mosaka yebisa tekele alinga kotambola aluka eleko ya kotala yo atikoki mia mokolo mobimba lelo nakuta yo na ndako yo moko Eka okoyebisanga vi na yo mobimba
okolobela ngai motindo bakolisi yo nakoya lokola mobali ayaka kotesa loboko ya mwasi mpo na makwela tokokende kobina zai kolangalanga tokobeta mbenda na kafe ya Frank Etienne soki nzoto eza makasi soki olembi te tokosukisa ambiance na restaurant lekalanga tokobenda